Merci. Ma mission surtout toyaki na marche à lelo. Binobo bomoni criminel à Kabila ndenga boy ko respecter ba accord. Ndenge zawana. Foka to cheka ka Chivundu a libéré kaka mboka bani. Eloko ezali chisa ali ko senga toza toujours ka bomoko nde tozalaki lelo pour vraiment gouvernement Kabila oya ba criminel wana faut ba dégager. Donc ya on ali ko senga na VH na changer combo le tomo benga e Josué na minute le rôle Moïse Akati ya siko Josué ame mabiso na terre promise. Donc azo courage ninga sa bandi to longolande ba griffe na ba onga songolo sangolo no ya magamba Congo to longana ba griffe onga muta pareko onga mutu ya pepe onga mutu ya pepe mokonzi onga mutu ya IDPS to longana ba griffe wana to za bon moko. Donc tutikali na Josué VH comme Elongwe comme Josué roi Moïse Akati et comme Yesu kwa bota courage a initié peuple to nolongola colonel wana azo boma et puis ba combat to sala ezate pona koluka au premier ministre non bande on a biso badaye ba viol bongo yulu bangake ogene ba bula ba ki premier ministre non gouvernement kuluna wana il fait longwa. Donc ya on ali ko belela jeune maman elenge zo courage lundi bo manifester na Congo aussi ndebiso to sali na Bruxelles ingeta